Bonjour, bonjour, mbote, 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 bandeko na nga mi bien-aimé dans le Seigneur, na pesi biso mbote, na kombo na Yesu mokonzi mobikisi, na kombo ya Tata Nzambe, asali biso grâce, tozala na bomoi, biso tozala na bomoi, lelo, tozala na makasi pe, ngai nazala na makasi ya kotransmettre message oyo, bino pe bandeko na nga, bozala na makasi, bozala na bomoi, pona kolanda message oyo Tata apesi biso, tika kombo na ye, kumisama. Na message oyo Nzambe apesaki ngai lokwa na prometaki lokwa Tata lobaki na opesa message wana Nzambe apesaki ngai biloko mibale oyo esengelaki na biso peuple congolais to sambela po nango po biloko wana ekoka ko kufa tokoka ko détruire yango ko annuler yango na mabondeli ndenge na explikaki ndenge pe lelo biso nyonso bana Nzambe toyebi ke makambu nyonso tozo vivre na mokili euti nanu na molimo eza spirituel tout d'abord biso nyonso toza na liboso tout d'abord toza spirituel nde sima oyo tomonaka na molimo nde elataka nzoto ekomi physique donc soki tosilisi makambu na molimo te ekolata nzoto na biso ekokoma ya solo tokovivre yango na mokili oyo yango Nzambe azozwa soin azozwa na bolingo na ye kopesa biso aluki canal azoluka ba canal oyo ya koleka pona ko transmettre ba message na ye ko sunga bana na ye balongwa na pasi balongwa na mabe balongwa na nzela ya kufa par canal na ngai lokola paponi basali na ye ebele ba messager na ye ebele Nzambe na biso azwa lokumu na ye komemela biso lelo message oyo Nzambe alakisaki ngai na biloko oyo apesaki biso oyo apesaki ngai nanu mibale tosambela po nango po biloko wana elongwa biloko eza na mboka na biso na Congo Nzambe apesaki biso biloko mibale oyo ba sujet mibale oyo fallait totia na prière yango lelo na ye na moko oyo Nzambe na pesaki moko na drapeau na biso Nzambe alobaki tosambela po na kolongola biloko oyo ba lien oyo batiaki basalaki ba pacte basalaki nango na drapeau na biso et puis alakisaki nga susu eloko moko ya mibale eza na mboka na biso oyo ezali ko evre ezali ko sala na mabele ya congolais pe ezali na emprise mes bien-aimés dans le Seigneur eza na emprise na peuple congolais nyonso elongoli congolais moko te elongoli ngai te elongoli yo te ndeko na nga ezali pacte basalaki na mboka na biso na mabele na biso ya Congo etali congolais nyonso foye balikambo oyo foye bakobondela po nango pona ko briser pacte wana pona ko annuler yango po pacte wana basalaki po ezala na emprise likolo ya congolais nyonso po ekoka ko affecter congolais ekoka ko lalisa congolais pongi ekoka ko lembisa congolais po bakoka ko dominer sur les congolais to ko mona yango na makambo ebele ke effectivement il y a quelque chose qui ne va pas na peuple congolais eza na makambo oyo congolais azokoka ko telemela te kozwa même ko revendiquer ba droit na ye congolais ye baka yango lisusu te ezali pamba te ezali po basalaki biloko na mabele na biso oyo biso toyebaki te nga tango wana kutu na botamaki nanu te basalaki biloko tala ke biloko wana na biso batu to botamaki sima to kuti yango elingi kolakisa ke biloko wana ezali ko evre donc Nzambe alakisi ngai yango pesi nga vision alakisi nga na en fait alakisi nga na ndoto na songe alakisi ngai eloko nini ezali abinanga na mema na bakongolais nyonso tu po toyebana kobondela po na nini po mes frères et sœurs tolinga te nzela na biso na kozonga na mboka na biso ezali inévitable soki Nzambe azoloba boye c'est parce qu'il est en train d'arranger de faire quelque chose maloba oya lobaki tolobi yango lisusu on mvuluzi kimbango lobaki po atindaki ye comme messager maloba wana ba signe nango esi ebimi esi ebandi ko salama tolinga te nayebi ke ba congolais ebele bakozala surpris ba congolais ebele bakozala surpris oyo bazozwa makambo bazo négliger yango bakozala vraiment surpris oui et le retour du Seigneur eza musika susute Yesu Christ azali na porte soki alobi aza na porte c'est que aza pembeni donc enlèvement ekoki pe ko salama à tout moment tobosanaka eloko wana te
mais comme alobi maloba na ye fo esila na kokokisama yango azali kofungola biso misu kopesa biso boyebi kopesa biso kofungola biso connaissance oyo biso toyebaki te korevele biso makambo oyo. Donc yango lelo na memi message oyo nzambe apesaki nga etali mboka na biso ezali na eloko moko oyo ezali na mboka na biso basala na mboka na biso lien moko balia congolais nyonso tu na eloko wana ezali totem. Nzambe alakisi ngai totem ezali nini? Totem eza biloko ebele, eza ba logo, ezali ba nyama, ezali ba pacte oyo même ba famille basalaka na kopesa na suka témoignage moko vraiment vivant pour te comprendre impact ya totem. Totem na famille, totem na mboka, totem na ba groupe même, totem na ba système, totem même na constitution. Yango nzambe tata zo yebisa biso. Nzambe na biso azwa lokumu po na mayele nga ntuka nzambe azopesa nga mayele nazo apprendre makambo moko oyo na yebaki te. Nazali politique te, nazali nanu mwana nzambe nyonso ayebaka na ko défendre mboka na ye, ayebaka na ko yeba il faut ayeba makambo nini ezosalama na mabele oyo azovanda na mboka ne po mabele eza héritage. Donc oyo azo comprendre yango te vraiment ezali pasi po na ye nzambe asunga ye. Mais nazotika nanu mama oyo totikanga na maboko ya nzambe tata po ye mutapesi biso boyebi oyo ba message oyo na ye na part ya tata nzambe na ye na part na ngai te, eza masolo na nga moko te, donc eza makambo spirituel. Tata nzambe asunga biso asunga nga na memi message pe asunga bino bandeko po bokoka na ko recevoir message oyo malamu. Tobondeli biso nyonso po nzambe bomba apesa biso pe discernement par son esprit. Nzambe tata nasengi yo merci papa, nasengi yo merci po na bolingo na yo, na pesi yo merci po na bolingo na yo, nazongisi lokumu epai na yo poza malamu papa, posali biso grâce ya koyeba makambo oyo, osali biso grâce papa toyeba identité na biso, toyeba tozali banani na mokili oyo, na kumisi yo po oponanga na botama na esika oyo nazala congolaise. Vraiment nzambe na nga zwa lokumu na kumisi yo na pamboli yo na tiki bana na yo nyonso bazoka message oyo na maboko na yo, tika ete molimo na yo tata esunga biso na discernement, esunga biso na compréhension, esunga biso pe totia en pratique eloko oyo ozosenga biso. Oyo kela biso mawa, oyo kamingongo na biso, mabondeli na biso komata epai na yo, osunga biso papa tokoma ti esika yo lingi tokoma na destination. Batela biso, batela mboka na biso Congo, batela bana na nyonso to ya mokili mobimba, 4 coins du monde, parce que yondo kela likolo na se. Yonde nzambe le créateur de toutes choses. Tika tokumisa yo, tosanjola yo, obanda na biso, posilisa na biso pe makila na yo Yesu mokonzi batela biso, banda ne bandeliti na suka ya message oyo. Amen. Amen, amen, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ndenge na lobi na mimi message oyo nzambe tata pesi ngai. Na sengi bino na nous merci bandeko na ngai. Na sengi bino merci mingi pona ko encourager ngai na musalo na zosala bandeko na ngai eza facilité. Kaka kozwa message ya pamba ya nzambe. En fait, so na lobi message ya pamba eza pamba te. Nangina loba par là que kozwa message olali nzamba ya pesi yo message. Nzamba ya révélé yo makambo azo révélé nga komona yango na miso ezali eza facilité. Ezali vraiment choquant ya komona makambo susu. Makambo susu nga na monaka. Vraiment na kumisika nzambe po emtapesa nga makasi. Eza facilité. Komema yango lisusu bo eza lisusu facilité. Eza donc bitumba batak par-ci par-là, mais tozali toujours nazali toujours po tata nzambe ya pungutulendo nzambe na biso Mungu baba yende mutu azako batela ngai lokola ponaki ngai azopesa provision azopesa makasi
pe azobatela bana na ye. Tika nzambe tata pambola bino, mes bien-aimés dans le Seigneur, bino mutu bozo soutenir, bozo tia ba commentaire nyonso ba conseil nazo yoka, bozo partager pona ko sunga baninga, bozo exhorter pe baninga na ba commentaire, vraiment nzambe nanga pambola bino. Merci na bandeko bozo tia ba verset biblique pona ko sunga bandeko mususu, ta mususu nga na pesa ye verset na teme bino bo pesa yango, vraiment nzambe nanga pambola bino. To continuer boye tozo exhorter biso nyonso, to partager to sunga bandeko baza na connaissance te nzambe na biso azomona biso nyonso to salaka. Dieu il voit tout, nzambe amonaka nyonso. Bible ezobisa biso ke il n'y a rien de caché sous ses yeux, amonaka nyonso, même une aiguille noire dans un trou noir ya monaka. Azomona bino ba acte nyonso bozo sala, o bazo sala mabe nzambe na maloba na lobi boko bana mabe. Mais ngana koyebisa bino que Yesu Christo il revient bientôt. To bongo la mitema na biso. To tika mabe otozo sale ko futa biso elorote. Vraiment nazo bondela pona bandeko bazana libungi nzambe asunga bango tika tata nzambe azwa lokumu. Na koti alors na ndoto nano na koti nano na ndoto nzambe apesa kingai. Ndenga alakisa inga makambo na makambo alobeli ngai na makambo oyo na molimo na ya sunginga na eba ebele a partir ya message oyo apesaki ngai. Nazokota nano na message liboso na songe nzambe apesaki nga. Donc mes bien-aimés dans le Seigneur, ezalaki message oyo nzambe apesaki ngango deux fois. Liboso apesaki ngango le 7 octobre ya 2021. Ya année passée. Nzamba apesaki nga message liboso apesaki ngango na date oyo. Et aye ko confirmer nga le razo ebisa nga makambo drapeau. Donc nzamba asengaki ngai en fait na pesango nyonso mibale yango na lobaki eza deux messages. Nzamba lobi na nga nini? Na lali nzamba azolakisa ngai mutu moko toyebaka, mokonzi moko toyebaka biso nyonso. Mobutu, mokonzi tozalaka na ye Mobutu. Le président Mobutu Sese Seko, ami pesaka komba Sese Seko toyebi mokonzi na biso wana azalaka vraiment influent, vraiment de caractère, toyebaki biso nyonso nga azaki nanu mwa moke mais na viva quand même na bandai komona makasi ne puis na yebi ke na école bazali ko soki yazo le drapeau zaki ko telema bazali ko bimisa biso tozana mbala mike bazo bimisa biso photo telema biso so zaki ko telema. Il était vraiment mutwana zaki na intimidation moko incroyable. Alors nzambe azola kisangai président na ndoto na lali na monier. Mais tant na monier sans bruit, sans voix et l'autre na moni kaka ye. Tant na moni mbalamo na moni abandi ko se transformer, abandi ko koma, abandi ba tampo moko abandi ko beta na nzoto na ye. E bandi moko mibale misatu. Ezo continue 4, ezo continue nzoto na ye mobimba e bandi ko tonda na ba point moko ya minene ya noir. Vraiment na ko benga ngo na yo comprendre que ça na yo comprendre ça nini après. Donc na l'air wana nga na zo mona zo se transformer on dirait zo beba, on dirait poso na zo beba ba biloko moko ezo bima ya ron ya noir na nzoto na ye. E bandi moko ne longi mezo kita nzoto na ye e bandi ko kita ezui elongi na ye mobimba. Mais bien aimé dans le Seigneur, mbala moko a se transformer et ça donc yé à se transformer l'air biloko wana ezo bima na nzoto et directement et ça société est comme léopard. Nyama oto ebi ya léopard. Alors l'air a commis léopard. Nazaki choqué na ndoto nazo comprendre teza nini. Na moni longi na yebi Mobutu na yebi longi onga na monaki. Mais si quoi s'est transformé a commis léopard ndenge nini. Alors nzamba zo ebisanga boye. Nde na komoka nzamba zo ebisanga yi. Que mutu oto zo mona. Mutu onga na zo mona. Soki a se transformé. Longoli nature oye nzambe akelaki ye azui nature mosusu nzambe lobi azui nature mosusu po eza eloko oyo ya komaki eza donc lien oyo ya salaki na vie na ye
pacte oh ya salaki na vie na ye, mais sur le peuple congolais, sur son peuple, sur Nzambabi, sur mon peuple, sur le peuple congolais. Bande konanga, nous sommes le peuple de Dieu, tous un peuple Nzambe. Alobi eza eloko oyo ya komaki lien oyo ya salaki na pacte ya salaki sur son peuple, sur le peuple congolais. Donc alongola ki nature na ya bomoto, akomaki na nature ya léopard. Pour comme à intimider, à influence, à pacter na léopard pour azala na pouvoir na autorité likolo ya peuple ya Nzambe. Tant Nzamba lobi nanga bongo katani, ndoto katani, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Alors, Nzambe nanga nazaki choqué na lobi na yoka makambo moka bongo, l'air na lamuki na pongi nanga na bi oui. Effectivement na yoka makambo moka bongo, mais oui mes bien-aimés dans les Seigneurs, ko yoka makambo nako vivre yango Nzambe alakisa yango, c'est totalement différent. So Nzambe alakisi yo makambo ata yo yoka kyango omona ngo o comprendre, c'est comme si ba horizon moko efungwami mayele na efungwami sikoyo na ndenge mususu. C'est le spirituel. Donc Nzambe afungoli nga connaissance na comprendre tout, na comprendre ebele na makambo nga na yokaka tango mokonzi wana zalaka vivant. Mais bien aimé dans le Seigneur, si qu'on a joué bisabino makambo oyo molimo Nzambe, puisque molimo Nzambe na livre ya acte 1 soki to tangi yango molimo Nzambe zaka likolo abana na ye, likolo abana Nzambe, molimo Nzambe lobaka, molimo Nzambe ko guider yo, akopesa o souplesse de connaissances, akolakisa o ndenge nini faut sala makambo. Et puis akopesa o compréhension na makambo Nzambe la kisi yo malamu lisusu. Alors molimo Nzambe azoye bisangai na tala aibisanga ngo souvent soki naza un peu troublé na ba message nazo linga na yeba plus molimo Nzambe ayebisaka nga Nzambe kutu ye mo na avec de sa voix audible ayebisanga cherche aloba nga cherche na luka, donc na luka na kota na connaissance na fungola ba livre na fungola internet ou Google na luka pour na comprendre c'est quoi. Tant où y a la kisingai léopard ezali nini pona nini Mobutu mokonjo tozalaki na ye akendeki kosala lien wana akendeki ko pacter. Pourquoi? C'est ça le problème. Et si ka tozali yango wana mes frères et sœurs, et si ka tozali yango wana e biloko photo yeba o Nzamba laksi biso po Nzamba suki wana, mais soki Nzamba suki wana mes bien-aimés dans le Seigneur tozwa solution te. Nzambe tanga alobaka na biso makambo alobaka na biso te po tozala perdu po bien ngana zala perdu alaksinga après je ne comprends non alaksaka biso makambo pour une solution, révélation et memaka délivrance ya boyebi, révélation eza source ya makambo. Soko yebi source ya makambo na yo esike euta te okozala toujours enfermé, okozala délivré te puisque yebi source ya makambo te. Donc voilà pourquoi il fallait si qu'on a luka bien Saint-Esprit sunganga na comprendre makambo nini oyo Nzambe tata alobi na ngai. Bible Jésus ça dit so, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Nzambe azongisi biso na source. Alors nakei kotala makambo Nzambe ayebisi ngai. Oyo ya lingi to yeba pe to sala ngana bino mes bien-aimés dans le Seigneur. Léopard o to mona kana mboka na biso. To moni pe équipe nationale na biso comme nango léopard. Équipe nationale na biso comme nango léopard. To mona ki pe mokonzi na biso Mobutu azaki kolata ekoti moko ya léopard. Azaki na biloko moko ya léopard, mais nga en tout cas na bomwana et puis na manque ya connaissance na zako mona nga normal. Na zako mona ngo kaka eza biloko na ye sans se poser des questions. Eza peut-être look na ye ou bien makambo abandako lingango ou bien non, en fait c'était un lien eza qui pacte o ya salaki. En lui-même Nzambe azolaksanga, il était ça.
spirituellement, il était devenu cette chose-là. Yango wana to mona ki na bomoto mobutu azaki ko intimider batu. Azalaki na pouvoir moko ya bizarre. Azalaki même que ceux qui ont là-haut na yoka ki yango que tu ne pouvais pas le fixer. Et moi je ne comprenais pas pourquoi. Pourquoi il ko tala ka na misute. Pourquoi puisque azalaki na eloko moko asalaki pacte wana azalaki na eloko wana en lui pour na ko dominer sur son peuple. Et alors, pacte wana, tangu ya kufa akenda, ce n'est pas détruit et kufati. Lion wana, pacte wana, oh ya salaki, ezali ko evreti lelo sur le peuple congolais. Alors, totem wana, nyama wana ezani yango babengaka totem. Totem ezali logo, totem ezali hôtel, oh ya kendeki ko bâtir. Yemoko ou bien ba proposer que moi je sais pas apona ki totem wana po totem wana ya léopard ezali na pouvoir makasi sur les gens ngana kende ki ko luka pona yeba mingi sur le totem puisque lelo makambu nyonso soko ke ko luka okomona yango na lobaka moi je m'instruis pour comprendre na ke ko luka pona yeba malamu caractéristique ya léopard ya totem wana ezali pona kozana autorité, intimidation sur un groupe, sur un peuple, même sur sa famille. Pour ezapé na kati ya ba famille, c'est ce que je vais dire à la fin. Ezali eloko ya kendeki ko luka apona ki yango po akoka ko kozana autorité, akoka ko niata peuple na ye. Po peuple lobake eloko te, ceux qui a koti peuple nyonso fatiaka mutu na se. Azana influence. Ba totem wana ezali evandi mingi na ba ancêtre, na makambo ba ancêtre. Donc ba koko na bokoko, ba bokoko mususu o na ba famille mususu ba lingi biloko na bazana ngo il y a différentes sortes pona ba raison na bango. Ezalaka na ba système, ezalaka na ba institution. Bakoyi ko kotisa ngo ba emblème wana esengaka ba rituel o esengi rituel ba pratique ekomaka soki totali traduction nango ezali fétiche bonganga po ye akoma tina point wana ifala kota bonganga ifala kota bakisi aspo sala ba biloko wana esengaka ba rituel ba cérémonie ba kisi po ba pesa yango po akoma nango. Effectivement c'est ce qu'il avait fait. Kokaki pe ko sala yango to monaki yango biso moko na miso na biso, mais le problème est que eloko wana ezali ti lelo na mboka na biso ezali ko evre yango nzambe azo senga biso to détruire totem wana. Pona nini nzambe azo senga biso to détruire yango na mabondeli pona nini? Parce que mes bien-aimés dans le Seigneur, mais bien aimé dans le Seigneur, tokomi na tangu ya prophétie o tata nzamba lobaki atindelaki biso par ses serviteurs. Tozo se référer mingi na papa Simon Kimbangu, oui alobaki yango. Tokomi na accomplissement yango nzamba zo ebisa biso biloko eza na mboka na biso to bondela. Mais bien aimé dans le Seigneur poto longola yango ngai nde nazali boyenga ndeko na bino nga vi nanga bokanisa te so na bito bondela na okendo kota mabondeli. Je suis toujours en permanence ya mabondeli. Vi nanga ezaka nango ko bondi so na bondeli te na vivre ndeni moyen na vivre ezate. Donc nzamba zo senga biso to yeba yango po to détruire lien wana pacte na photo brisé yango po kongola koma libre po kongola lamuka. Eza na biloko ebele oyo basala na mboka na biso ngai na yebi ke ebele, mais nzambe asengi biso nanu to longola nanu eloko oyo ayebisaki biso na drapeau na biso et puis na totem wana fo elongwa na mboka po tomona libération na biso po peuple na biso elamuka po nzambe na biso akoko sala ngo oui ye moko et il le fera. Pour nga na yebi ka talo samba mutu moko na loba ngo tout le temps nzambe lobi soki yo ndimele libota na omo kumbe kobika, mais ezo senga biso mabondeli. Nazo pesa verset moko poto yeba ke totem ya léopard ezali très 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 dangereux.
ceux qui ont œuvré sur peuple moko ou bien ils ont œuvré sur batuto na famille moko, c'est très dangereux. Jérémie 13, toke na livre à Jérémie 13, 23. Livre à Jérémie 13, 23, un léopard peut-il changer ses tâches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? N'invitez pas à comprendre, c'est tellement clair. Nzamba lobi, mutu oyo azali ne loko na molimu wana. Il y a léopard. Donc, léopard yé moko en sa personne. Niyama wana nzambe moko mtakela ye binenga akela ye. Alors, bien, est-ce que léopard a changer ba tâche na ye? Est-ce que yé mutamesa na ko sala mabe, est-ce ka ko sala malamu? Ça veut dire que biloko wana oyo mokonzi na biso wana salaki ezali ko evreti lelo. Po totem wana ezali vivant, ezo evre. Donc, yango nzamba so senga na biso to bonde la poto longola. Esaïe 46, biso, Bel s'écroule, Nebo tombe. Ils ont mis leurs idoles sur des animaux, sur des bêtes. Bible biso, Esaïe 46, to tangananda koumi bien aimé. Biso que Bel s'écroule, mboka ekwei, po ba tchie, kondima na bango na ba idole ya banyama. Et pourtant idole na biso bana nzambe ezali nzambe na biso. So ito tie foi na biso, kondima na biso na banyama, na ba logo, na ba hotel, eko sauver biso te. Eko kwesa biso yango mboka ekweya. Tala niveau Congo ezali, tala niveau Congo ezomona pasi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Total makambo zo le kana Congo. Mboka le plus riche ya monde, ezali mboka le plus pauvre ya monde. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Nzamba zo senga biso ko banana basali na ye. Biso basali ya nzambe. To bonde la pona Congo. To bonde la pona ko détruire totem wana. Pona ko briser lien wana. Ya nyama wana. Il faut akufa. Moins chose dire asi akufi. Parce que la Bible nous dit que nyoso nzambe ako révéler biso. Toko condamné yango, mais par la prière na mabondeli comme nzamba la kisa yango eza mabona e vivre ti ngai na bondeli po nango pe na so continuer ko bondela po nango makambo nyoso nzambe tata ala ki biso il faut to mona yango na misu na biso po eza ya biso a promettre biso azali mwana na moto te po akosa soki nzamba zo bimsa makambo puisque to komi na suka makambo ya lobaki esie bandi ko salama ba signe to sito bandi ko mona yango depuis. Exode 20 na verset 3 4 tu n'auras point d'autre dieu devant ta face, tu ne feras point d'image taillée. Donc nyonso wana ezali ba abomination oyo mobutu mokonzi na biso asaki eza ba abomination tolinga te liboso ya nzambe eza ba abomination biloko nzambe alingaka te. Donc ye invokaki nzambe te malukaki kosala ba lien na ye na ndenge na ye pona ko bomba mboka po atikala mokonzi. Soki nzamba azolakisa yango c'est parce que nzamba sepeli nango te, nzamba lingi tolongola yango po biso bana nzambe tozala d'abord na connaissance ya makambo salama na mabele na biso et puis tozala libre na Yesu Christu na biso. Tozala libre na tata nzambe. Tozala libre po nzambe avanda na mboka na biso. Foto vandisa bon nzambe na mboka na. Po mboka na biso ezali mboka ya bon nzambe ekosuka bongo tolinga te. Sikoyo, mes bien-aimés dans le Seigneur pona okenemba, on appelle biso verset ya 2 Chroniques 14. To bandi na 1 to kititi na 4 atati na C. To mona ndenge Asa fait ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Tokita nango to mona ndenge asa sukola kimboka po amona kinzamba fungola ke misu ndenga fungolinga lelo amoni biloko ya mabeba idolo basala ki na mboka azui décision a benga mboka mobimba po ba briser ba olie ba briser ba annuler ba lien nyonso tout basala ki na mboka. Et la Bible nous dit que le royaume fut en repos
après biloko wana nyonso tango basilisi kolongola kosambela kolongola ba statue ba idole balongoli biloko nyonso to banile balie nyonso batiaki na mboka na bango nde mboka ekozwa kimia bomi ba statue nyonso consacré au soleil nde mboka ekozwa kimia eloko nzambe azosenga biso tosala yango wana na livre 2 Rois 23 Josias asalaki pe ndenge moko toujours ba verset ou ba référence yango na maloba nzambe tata pesi biso. Mais bien aimé dans le Seigneur, mais makambo oyo nzambe alobi nanga eza makambo moko vrai. Ezali vrai. Eza makambo evraka na ba famille na biso. Ndenge to vandi boy. Nga ya quelque temps nzambe azo révéler ngai ke na kati ya libota na ngai basalaka totem, basalaka lien ya totem ya ngando. Na tuni nzambe menga na yebi biloko wana te. Là je parle na kati ya libota nge ko ozala eza munene élargi ko ozala kota mama kota papa donc je ne na tie kombo mo te na lobika libota. Na préciser te côté nini ya papa nanga ya mama nanga non pas pour faire les polémiques tozali bana na nzambe. C'est un témoignage pour édifier le peuple de Dieu pour na ko lakisa biso ke makambo ya ba totem ezali vrai. Alors nzambe zo lakisa ngai ke lien moko esalamaki na kati ya libota. Hôtel wana ezalaki bâti sur l'animal totem ya ngando, crocodile. Alors ngai mutu na yebi makambo wana na tuni tata nzambe. Alors lokola basalaki yango ezali nini? Alobi nanga soki basali totem na nyama moko, tone eloko moko. Ezali eloko eko caractériser famille. Okomona caractère ya eloko wana yango muteko kota na famille. Caractère wana yango mona bolati yango bokomi nango. Donc ngando wana ndenge kaka ngando a réagisaka ndenge okoma komona ba caractère na libota. Okomona libota séparé ngando azaka na camarade te. Ngando soka zwelo onyoso kolia aroboma. Ngando afandaka na sika na ye ou bien na bato bazaka ka lolenge na ye. Soki oza d'accord na ye. Ngando a déchiraka. Toyebi ngando bien. Ngando azaka na coin na ye azana mayele moko ayaka kaka po a panza soki azui il faut a pasola. Alors ekosala ke physiquement famille ekozala séparée. Pona totem wana pona hôtel wana babatisaki ya ngando famille ekolibote ekozala séparée mutu na mutu kozala na coin na ye exactement ba caractéristique ya ngando akozala na coin na ye akobando ko agir bizarrement akozala ndeko na ye propre mais ya akozala na coin na ye donc une séparation bizarre bozo comprendre place eutate nzoke loko wana mutu salamaka ko se déchirer entre eux ezali eloko wana. Mais ngai tant tata nzamba la kisaki ngai j'ai compris na moni biloko ebele na comprendre bandeko oyo ba oyeba makambo na zoloba nzambe alobeli biso po a sauver biso po sauver libota na mabota na nyonso kote nyonso na uta po mabota e sangana ekoki kozala pe na libota na yo basala eloko moko caractère bozalaka nango il faut za eloko moko esalama faut o briser eloko wana ndeko. Soko somona biloko moko boye sala kabino elanda kabino e koma lokola habitude ya sala kango ya sala kango l'équipe komelie noko ndenge mo biloko na seke ba batizaka hôtel moko po bozana eloko wana ezali na ndenge bele ya koyokana te ya kobalaka te ya kobotaka te ya kosimbaka mbongo te ya bilo en fait ezali ba pacte ba lien oyo faut ko briser. Eza ba hôtel o ba batizaki ale caractère wana ekolata bino na kati ya libota na bino boko banda koyokana te soki ezali eloko mosusu boko kabwana soki eza eloko mosusu ça dépend eloko hôtel ba batizaki boko banda kosala biloko wana ekomi caractère na bino ya famille donc ekomi nango habitude répétitive. Ah mais ya na epezaka bongo leki pezala bongo papa ezalaki bongo mwana pezali bongo
papa na bango zali kotambola boye mwana na ye ya mobali peut-être abandi kolanda biloko wana o papa salaka ndenge biso tolobaka na mokili tel père tel fils telle mère telle fille ezali ba biloko wana faut pas to encourager ka yango ezali ba lien oyo il faut to briser. Voilà message oyo tata Nzambe apesa ki biso mais bien aimé dans le Seigneur ezali pour édifier biso ezali pour kangola biso ezali pour délivrer biso pour délivrer mboka na biso. Mais bien aimé dans le Seigneur makambo ezali ko salama oyo kozongisa biso na mboka porte se fungwami tolinga te peuple congolais tokovanda na poto te poto eza ya biso te poto ezali kokweya tokomona yango na miso na biso alors tokozonga pete na kati ya minoka ba léopard na kati ya basali ya lokuta na kati ya ba malédiction na mboka non mais bien aimé dans le Seigneur tobanga na biso te nzambe na biso azali kosala tokozonga na mboka oyo ezali délivré ngai naza na kondima na yango papa azopesa biso biloko au lieu to négliger ngo totalaka nga mama dasa lobi nini mama dasa lobaka kuna ozali na distraction ko se distraire te ndeko joindre des messages retenir par ya bien pona bolamu na yo ata mama dasa azali te mais yo vivre bolamu wana ololanda mama dasa yo yoka makambo Nzambe azoloba kangisa nyonso malamu to notaka biloko tata Nzambe azobisa biso po ya solo tokomona yango na miso na biso so yo Louise Kimbangu alobaki ke makambo nyonso alobi ata moko te ekoleka nyonso ekosalama alors tokomona yango ekosalama tozwa conscience na makambo oyo tobondela po nango tozala na distraction te tozala na mabondeli ya makasi po makambo ya mabe makasi lisusu ezali koya ya pasi lisusu ezali koya biso tobondela po nzela na biso ezala polele tobondela po na Congo to comprendre to saisir makambo tata Nzambe azoloba totika ba distraction apamba pamba ya salaki boye atalaki kuna alataki boye ce n'est pas important et le que c'est important ça ba âme na biso poto zela boye ya Nzambe na biso tango akoya ko enlever biso azo sangisa biso tika tata Nzambe apambola biso to réfléchir bandeko nanga meka ko luka ndeko nanga itango sou message ko kozala yo ne loko moko sala makana libota bondela ponango senga Saint-Esprit amema yo alakisa yo pe loko nini o ebombana na sima. Et c'est très important pour la délivrance na yo na délivrance ya libota na o mobimba tika tata Nzambe apambola biso Yesu Kristo soki azongite mais bien aimé dans le Seigneur na koya ko partager ba message oyo apesi ngai vraiment tika tata Nzambe apambola biso na lingi bino mingi na bolingo ya Nzambe tata. Au revoir mes bien-aimés dans le Seigneur. Bo partager message, bo sunga baninga, bo exhorter, bo pesa ba verset biblique, bo soutenir musala na Nzambe. Nzambe wana zomo na bino a pambola bino. Au revoir.